Batoni Mokweke, osa pour Boba Kanga Kabila. Je suis d'accord. Sur 27 pays, il y a l'Union européenne. Bangonio, c'est à l'unanimité. Nous sommes d'accord. D'accord. Fachi. Fana Oume. Betele Fachi Maboko. Yango, bazo regretter comment Fachi a réussi le plan wana ya ko convaincre les Européens. Ba vraiment fier en Afrique, même dans le monde, les Européens. Basala kama bakoya na yao, balebite yo za la bon. Wa monene. Toko sala yo. Bato basala kama didi yo. Ba comprendre balobi on est en train de soutenir un tété politique. Bayeko balobi boy. Président Fachi limbisa biso na barrière tokotaki. Fachi yonde chef de l'État. Fachi alebite bonandima ndule. Viva! Mais pour Congolais, et mettre par terre, salir. Soko za makasi, beta diplomatie ba yeba yo. Voilà. Fachi, l'homme populaire, l'homme le plus aimé du monde. Fachi assemble ici ba star, ba président du monde. C'est même ça une histoire à Kabila. Kabila qui est à Rome, papa s'est déplacé. Papa le minani oh Kabila wapi. Wala yela ngaki tina mai. Aye bisa Kabila boy. Lobo yangoy. Soko ko se wate zonga na yo. Bomona yango te bomona. Papa, Facha Zali est un homme très dangereux. Kabila Keiwo, na maman Olive. Jama, vous me Kabila Keiwo na Jama. Après ça, papa, le mina Jama na Jama salité. Mana yela ngaki. Pesa ite na vanda. O Kabila yana. Tamu singa tota. Bongo ya moyo. Wote président ko yanga. Balwi ma. Papa, ko yanga kabila chef de l'État ya ele fiana. Avanda kuna. Bongo ya moyo tese ya bisa ya ko zambo bo. Ali kana kati ya pesa bote. Soka ko boya asala nini? Mais pour la fatigue, papa s'est déplacé. Il est là. Fatigue. Mettez-le maman, Oyoki roi Philippe, roi lobby boy. Kiti na ngaba petit bavanda raté. Roi il y a Belgique. Oh, roi bien de une élection. Mais ça l'élection en Belgique. Ça l'élection en Belgique. Oh, le roi. Bongo yo kambuma. Uma ikotoka ande. Roi lobby boy. Kitoi. Atikela kama tote. Mais yo vanda. Tango batikali Fachi kite pa roi. Akomi nani? Akomolo ça. Bomona yango te bomona yango. Je banda ko contester. Fachi akaye et pas empereur ya Japon. Empereur de Bibo. Bomolo. Puisqu'empereur dit des siècles. Il reste. Il reste. Soko senge élection. Zumbi ça y est. Il est vivant.
babilembo nyonso wana eza mpo boyelakisa bino ke Fachi ata bosali lelo na lobby il reste chef de et puis mandat moko te mandat moko te ti moko lesa kosala ne chaque prix que bakalamu resasme bandi nayoki d'informe ngai soki ezali ke Gilbert Kakonde apesi instruction bourgmestre ya Kalamu abandi koidentifie nde tokoyeba soki ezosalama d'une manière illégale nous les condamnons avec dernière énergie puisque jusque là il faut autorisation euta et pas Gilbert Kakonde yo koidentifie bato ndenge nini okoyeba bango nini bino d'abord eva makambo nde ezosamela Kalamu eza na komina nani nazoloba boye biso omoni mpo mboka échange bien ezosenga tozala nini tozala pas déterminé puisque FCC plein na bango eza boye bakanisaki depesi kosala coalition bakomela yango lokola bamelaki nani balu bakomela yango lokola MLC mais IDPS ezali état de quoi état d'esprit sangisa na yo mbongo okotika lokosangisa bato oyo awa te ndenge baye boye ndenge mutu boye boye mutu afutile transport azali nano omona bolingo oyo te yango ngai mpona bino fona soutenir bino ti mokolesa kosala nini ti mokolesa kosala nini daye nalobi misala ya ramassage misala oyo bazoloba tout terrain ezosala nini ezosala nini tout travaux na tout travaux ezali ozala maçonnerie ozala charpentier ozala nini simba motema to na pokwa sans ezomata en désordre biso tozosenga congolais changement FCC sokeni kobloke makambo bomoni lelo comment Fachi a accéléré démonstration ke aza pris beaucoup aimé Fachi akei azobel nanga biso Fachi azobel akei kozwa se médicaux likambo ya este minembwe ezali plan oyo plan ezalaki tipo oyo aweleli na nani eza nani omoni nani akei koloba soki na ignoranda soki na monoko nini tozoloba na gouvernement tozoloba na président de la république ntango azosonga awa robert azali ol perimetre yoka na ministre ya défense akeiwo ye lezosila te faut kokipe basoda faut basala boye ntango bino bozalaki kosala 18 awa bobandaki kosala nini baregrete plan B na mokili nyonso ezalaka na plan nini plan A na plan nini plan B ezali boye lokola kabila na bokoli ye aboyi koyoka azali livre ande plainte wana balobi baeuropéen balobi boye tozotya komite na biro bazovote yango na mbongo bamilitaire wana bakuta na avion directement RDC ere bazokitawa bango bakokosola te mosala na bango eza boye batangi o
Tamu mwambaza criminel. Oh, c'est là où Azan est militaire. Changer version. Viva! 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 Yoka! Pourquoi mon nez a musica? Alors, nous devons aider Fachi. Ah, non, le bâtiment va passer dans le Balobi boye. Pour aider Fachi à réussir le mandat, bien. Pour ça, le mandat mi balé. Donc, quand on va petit à Koulouna, on va Anderson. Na Koulouna, parce qu'on a gagné. Puisque bayebi trop mwana matete alobaki il faut kokanga kuluna oyo kuluna liboso eza nani yango na minute oyo elenyo na kinga kati urgence nous sommes en danger danger boyela ka bino nous sommes en danger. Comment le président peut nous trahir comme ça? Nous sommes en coalition. Coalition, il y en a!